ndako sekre ya loketo yango nakangama Dani Bokombe atona gentillesse atona basourire o Dani Supupu ongo malelisa e Dani nanga ongo malelisa o Dani Bokombe Senzarangadi omemela kinga milongo ya bangambo Neli Mpela omemela kinga milongo Beyoncé na ngango Gisele Mpela omemela kinga milongo Jus de France ngo Adi Londole omemela kinga milongo ya basusi Prince Mbisi omemela kinga milongo poyo barenga o yaya Pourquoi yozotengama ozotengama Vraiment yozotengama Bokombe bazotengama Pourquoi Pourquoi yozotengama ozotengama Bokombe bazotengama bazotengama Pourquoi Pourquoi bazobatama bajalou bazobatama Pourquoi bazobatama vraiment Pourquoi bazotengama Loulou bazotengama Iolo bazotengama Pourquoi Lolo Dani Bokombe Tsunami mama Vrai chéri Na charisme Élégance Tsunami mama Tsunami sexy Oleki bango Na beauté CR de Congo Info .fr, site où vous allez toujours connecter pendant la belle mission d'Abisso na site de Congo Info.fr na pesi bande kunyoso na musika to pembeni o balandaranga o batalaka dani tsunami na pesi bino bambote mingi o pesanga confiance on va soutenir Ranga, on va dire vraiment, je vous dis bonjour et bonsoir. Ça dépend de la émission Oyo so moninga à chaque fois dans le baka. Et à bout nanga moko ils allaient pour na ko beta histoire vraie, l'histoire où ils allaient ko passer na mboka na biso, au tuvandaka na mboka bande ko mususu ba voisin, na mboka partout dans le monde Oyo. Bravo ça ma parce que place ba bazali il y a toujours des problèmes, place vanti, ba problème ils ont raté, nambuka nyuso ba problème ils ont alors ba de ko balandi le dans so bete la mino histoire vraie oyo isa osa ba nyuso pasi ba tumi pe ba yo karango isa pasi mi na motema to yebite na communauté na biso o communauté misusu so to ça la confiance na bato ya mokili tout ça la confiance na nani alors question on retourne vraiment à qui faire confiance parce que osana mutu ka yim to salma be osana mutu yim to ga détruire yo alinga récite na yo te est-ce que soit mobali na yo ou moi si na yo akolinga récite na yo te to komi wapi mokile komi na suka ou bien nini alors bande ko balandi site na biso ya du Congo Info.fr mingi bazara so bazara problème bakenda komitika et papa pasteur basali ya nzambe ou ba edara biso na maloba mususu ba edara biso na diloba pour tolanda nzela ya malamu nzela o ya nzambe alors que bat mususu pe bazara biso ya rea na bete na mino histoire o est passé na mboka na biso to za vanda kana kata France histoire o tout passé il y a pas longtemps couple moko ezali na kati ya poto bayebi mpe liloba ya nzambe
bayambi invité auti mboka na biso na Afrique aye boyebi kamarama bapapier mo ndenge koma pote koma saturé badossier komi ebele alors bayambi place akokendisa te babi bon en attendant obwaka basaeli bangunda ndenge ezalaka kaka vraiment ovanda epana biso nde toyebani aza mpe mosali na nzambe aza pasteur abi bon pasteur vanda biso toana deux chambres toana des chambres toana mwana biso ya mobali aza na 8 ans alala na chambre na ye moko biso toza na chambre na biso alors yo okoki kolala na mwana oyo ya mobali bandeko balanda site ebsoir de Congo Info.fr site makasi bayambi mopaya pasteur un pasteur aye kovanda epa na bango entre temps aluka s'en sortir bandeko na biso mokili bebi babino pasteur lala na mwana na biso mwana mobali kwa azali mwana mobali lala na mwana comme ça tout ça ah oui pasteur pe na poko mwana so bavama lala basambeli penza combien pasteur ko pasta penza basambeli prière na 20h basangani basambeli na tongo mobali ke musala ke mora eza pe bien pasteur ne kosala te mwana tikara eta na classe ya arranger biso ndeka ezala webeka système apoto ndi ezala pasteur pe azosala na tonga ki otika mwana nini tout ça ba période moko avec le temps ko ba période moko boy mwana komi mwana kosolaka kaka bakasha binisi baka mwana pe boni mwana komi maladie boye vraiment ikamboni mwana tusera kaka mwana nini tout ça et puis mwana directement changer habitude na kata ndako quoi mwana za neti ete mwana koma aninga suko vana ba parents na salon te abakum kubanga mwana komi neti za traumatisé yango bino ba parents biso ba mama ba papa ya bana toyeba mwana biso toza mwana bana obota omona comportement changer il faut télémanango omoni mwana na yo a changer comportement quel que soit l'école quel que soit ce qui wapi na ndako ni tout mona comportement vandisa sola mwana na il faut changer il faut télémanango botika ba makambo te botika te parce que mon qu'il est baby à qui faire confiance mutu nyonso il faut se méfier na ina wakati mokilo okoza na mutu bovandi na ekeba mususu alingara recite na otalinga mususu loko moko boya yote bovana mutu moko bo mususu camarade olinga te ki o réussir mususu camarade mususu bozana yo kasi botambola ne kasi oyebise ba masono akati amasta na pire azara sute pire azate o pire pire basta na banda ba kemba ni bazara sute bazara sute alors moi na comportement ont changé ba maman tout les ma comportement ont changé moi na 8 ans comme kaka moi ja ba bengi moi moi qu'est-ce qui va pas et tout pourquoi tu dois chaque fois en ce moment tu tousses beaucoup tu es toujours malade t'as mal soit tout ça au carrément dans tes mains mal et tout bon ba bien mémé et pas médecin bandeko balanda site ebsoir de Congo Info.fr à qui faire confiance toki mawapi na mokilo ya nzambe veut dire vraiment toki mawapi ok pas pasteur asali mabe ok pas sangwa comme golinga yo ok ndepanda na ko lingo finalement to mi bomba na wapi ya onga na conseiller bande ko balandi basi mibali lo sambo no na ndako fukama be église musu e koma oboma mabala be église musu e koma na misala mabe ba pasteur musu ko to ki ya pas longtemps église epandjane parce qu'il a violé bana batu ya miki ba mineur bala bakiko semble a violer bango donc toki mawapi mais liloba so asimbi pasteur asimbi liloba somo ya ngonga moko na féliciter ngana ba pasteur neti ba chatumba charismatique charismatique pasteur na biso yona sepelaka ne zara yo pasteur chatumba zaka yo ba pasteur neti ba terminateur ba tumsu ba mona bomba to maboma mais aloba makamune ya solo ngomela masanga mela ngomela diamba mela ya sala ndi ba makamune ba to ba mona mais ba pasteur mususu mona bon nienye ba makamusu ba sala ka bande ko balandi o comprendre tout ben non pasteur wa zara boité ya bobu que o pété ba blozo ba non c'est pas possible bande ko balandi site sur R de Congo Info.fr Monsieur Borel vraiment na pesi au mambo tebele parce que yo olinga émission ya histoire vrai mingi à chaque fois tu m'appelles tu dis
nangande ni beta ba histoire wana ba histoire ba pesa que belé kula lisa yango te beta ngo parce que même madame nanda kwa sepila nango et ça ramité mana biso bien batumi ba se retrouver nango et ça ba histoire nangate bande ko banandi ba benga nga ba pesa ba histoire danika son na kata États-Unis aza na koyeba na badjo ka son to bosani tete tata tata pitche bien babi tata na kati ya state bayibi masolango danika songo babisaka yo kwa bana nani zala kaka yo danika songo alors bandeko balandi bake na mwana et pas médecin bakoti na ye consultation et tout batali mwana ka pasika non mwana il faut basali pena examen na kati basala vraiment examiner vraiment ya likolo tu sais quoi les monde va côté banini tout ça ba cracher billet batali penda ba médecin ba penda vimba penda ba cracher il faut avancer dans l'hôpital la situation est bien. Très chers amis bandeko banda biso na site nemsuaire de Congo info.fr site makasi tout marqué pub et puis tout zonga l'émission na bino ou talaka histoire vraie avec moi-même Dani Tsunami la femme du riche. À bien tout de suite. Merci. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Sepela TV vous offre plus de 150 chaînes qui sont RTNC 1, RTNC 3, RTV F1, Télé 50, B1 TV, Digital Congo, RTGA, Kin Malebo, les chaînes françaises, les chaînes africaines, les chaînes du sport et aussi YouTube. Voici la liste de nos partenaires de médias. Nous pouvons aussi vous offrir votre propre chaîne. Sepela TV marche par Internet qui vous permet de transporter votre boîtier partout dans le monde. Contactez-nous aujourd'hui pour votre décodeur de Sepela TV. Sepela TV créé pour les Congolais, par les Congolais. In Memoriam, notre nouvelle émission sur RD Congo Info. In Memoriam, émission présentée par le grand prêtre César Ngadi. In Memoriam, bientôt, In Memoriam sur RD Congo Info. Ils ne sont plus, mais ils restent dans nos mémoires. In Memoriam, bientôt sur RD Congo Info. In Memoriam, une nouvelle émission présentée par le grand prêtre César Ngadi. In Memoriam. Ils ont fait danser, ils ont fait chanter l'Afrique. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. Votre nouvelle émission, In Memoriam. Émission présentée par le grand prêtre César Ngadi. In Memoriam. Bientôt, In Memoriam sur RD Congo Info. Ils ont fait danser, ils ont fait chanter l'Afrique. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. In Memoriam, votre nouvelle émission sur RD Congo Info. In Memoriam sur RD Congo Info. Merci na bandeko balandi oyo batu kolande bande l'émission na évité ba o ba koti na suka na pesa bino un peu résumé na zali ko beta histoire ya mwana moko ya mukie o aza na kati hôpital parce que maman nae na papa nae ba bengisaki mopaya pasteur na katandako boka histoire ya pasteur ndenge suki. Alors bandeko balandi
c'est na biso mwana ba examiner nini tout ça mindele boyebi car mais pas mindele ba docteur car ba docteur pona mambo na biso ba Congo to négliger pété to na ba docteur makasi peut-être ba matériel ndembu tezanga zanga biso mais ba docteur makasi bazana mboka na biso Congo wana bandi balandi batali ba moni suku ba superme ba moni pende tonda kwa na kati ya tola mwana yango eso bebisa mwana mbila ba mo bébé ka ba pototi na kata France mbila cha ba bengi mbila ba mwana ba matitara mwana ta mwana makamba sala ka ba bizarre na mwana etu bon ba ba talien nini tout ça maman na papa garde à vie ba bino siko il faut ba lobisa mwana loba mwana wita mwana a comme déjà traumatisé mwana komi traumatisé bandeko na biso bandeko batala biso na site r2congoinfo.fr to ça nini confiance na nani mwana bandi koloba bando lela pas bando ebisa ba service social baye batunde bayaka non et ça tonton pasta quand je dors il me réveille la nuit après ça m'a peni na ye na fi barango après à boire kaka na kati mwana bando expliquer makambo il me fait ça tout le jour et tout bon web senga sont entre nous na bomba secret mutaye baté tout ça son na lobby abandé ko menansenga bon na boye son na lobby pareil il va faire ceci et tout machin awanga na beblo ko moka bongo tout et tout Nani, c'est le pote à papa, là, il habite chez nous, il dort avec moi dans la même chambre et tout. Pote à papa, bengi papa, bon, on commissariat, non, oui, na hébergeur, si, c'est un pasteur, c'est un ami d'enfance, à la voûte kiki, dans une place au Vendate, na mi maquillé. La femme qui en attendant à s'en sortir, bon, et bien nous, c'est comme ça entre nous, c'est la famille et tout. On a et bien non, tu sais que les Camboués là, et bien non, tu sais les Camboués là. Allez, oh non, bon, si, messieurs, vous savez que bon, parents il faut apporter il faut apporter plainte parce que ma campagne ça va maître professeur bon surveillant et tout ça pas c'est donc bon bout la passe t'as parlé zati donc veut dire vraiment bon car na bango ezali kaka école à l'école bon ina bon makamde les kana école et ben non c'est votre ami hein. Amina yo mutabando sala le pasteur là soi-disant le pasteur serviteur de Dieu yemta sala mwana na bongo yemta pasteur papa penda chaos technique pasteur moi penda koto kola na ye boyo kola na ngati ya kola na nani te au salonini to kiba o akola ba nani te au saloni parce que o ko ba kola ni ensemble ka ça yebi. On se confie naï, ami Pessi a tiqué na moi, pasteur. Un pasteur serviteur de Dieu. Mais il faut arrêter quoi. Hein? Moi na mobali à 8 ans, ou à bisé naï, m'en pouille à nous et salut, ou qui peut se là la moi si, ou qui là la moi na, ya bateau ya moukibo, bimisarabu. Ou senga tate na muninga na yo. Hein? Qui hypocrisie des bombarabino ba pasteur moussou. Senga na muninga na yo, bo kolane ensemble, bo betane ba kati. Oza pasteur mouzara moutou. Donc ozara mutu senga camarade na yo azuli ata mwasi obipi na yo mutu na ngai tanaka masuli sa bonaka même mobali quoi na ebi na ngai mwasi te donc na mobali na besoin quand même des ara moi couple luki na ngai nani yo danika songo yo ebi ndenge ezalaka pitch ntato yebi kaka luki na ngai mwasi na bino mo boye mwasi mo bona c'est soulageant obeteli camarade na yo mais yo pasteur un serviteur de Dieu tu préfères abuser na mwana ya 8 ans mobali ndeko mwasi ndeko mobali makambo to ça na ngoni histoire o ezali vrai to ça na ngoni confiance na nani obangi obi msusu nita za mobali otika na mwa mobali osai lokote OK na mwa mobali kutu mobali azo relengi okanisa ki na mwa sinde osa parce que moi je pense que ceux ça aiment sous moi c'est ngala ça montenga va tout là na salon ala ki c'est qui pas parce que moni mwa mobali ala lisier pour bala la habitant tonton osai lokote OK ba passe ta musu ba komba ma système mibali ba komba ba ngwa mwa mobali abeti ba komba na ba système mibali ba hypocrite ba pasteur musu pasteur ou après au fukami au sambela nzambe changer na serait ba Moïse wana
pasteur mingi bainga bazika nzambe uzosambela nzambe na lokuta uzosambela nzambe uzosala babi ya bongo ezalaka te tosala nini tokima wapi bamama bapapa bandeko nayebisaka babasi oyo bazala babala na bango bakola mabwana basi me bana mibali po pasteur asalaka na mwa mobali o tonto ya ovanda na ndako hébergement bokieba fungola miso oza te tonto moko bo aleki na ndako ayebiki yo wana ozalaka te mais aleki na ndako na oyebiki vacances ezali bana bakozala osani bofungola miso mokile baby parce que biloko wana tomando yoka na batele na bafilme makambo mosusu epa bamindele me komi na communauté na biso tozoyoka makambo wana mingi obimi na mwasi oza na mwasi aza na bana olingolala mwasi na ye olingolala bana na ye tokieba basi bofungola misu bamibali bofungola misu baparent bofungola misu mokili eza ya kobeba tokomi na fin du monde tokomi na fin du monde bozala vraiment misu ya kofinga confiance na motu te confiance na motu te parce que likambo ya boye nayebi te so ekweleli yo na ndako na ojili mobenga ekweli yo na ndako no nayebi te so osala nini dodi tama paster moko ekoberger na ndako no asali peti na biso boye toyebi te so tosala nini toyebi te grand prêtre César Ngadi Kleboa l'homme qu'il fallait ceux qui se bakoti sur puis na moi auberger passe na moko auberger na palin o akamati alali na moi alala na makamba bongo o sala nini réaction na yo kozala nini on va attendre la justice bakangi parce que na minute au pasteur on bakangai mais autant mwana méchant ya mabi mais autant mwana obino un jour à obima un jour à Obima, t'as sali 5 ans, le bas couvre en prison. T'as sali 5 ans, 10 ans à Obima. Au monae, un jour réaction des années. To limbisa. Ça ni. Alors pour éviter tout ça, tous amayele. Ba histoire vraie belé. Ba si mususu be ba si camarade. Histoire no beta be camarade. Camarade moi sur des années lesbiennes yo ya nanda kuna. Ao ya nanda kuna. Otiki na bana yam susu allez chez tantine et tout yo bouger OK tantine na beta moi si il y a 11 ans et 12 ans tout ça la nina communauté na biso makambo ane komi bandi ko balandi confiance na mutu te vanda na ndako na ododi chama na bano diki la rose la beauté fatale vanda na bano na ndako confiance na mutu te Rachidi Tima de Boston ya ngandeko tarayo veut dire vraiment tala Rachidi Tima de Boston quoi tala soyez bien quoi Dekos Mukoko tout ça l'année Alain Pela Mutua Afandi chef de gouvernement tout ça là nini na makambo nyuso wana Neli Pela makambo wana vomela kotenga mandeni pasteur azotenga na ba niveau na Kinseka tout ça nini mandi mandombo ma copine na kati ya Londres toko kende wapi toki mawapi pasteur Francis tout ça nini basela nzambe ya solo bazali na ya lokuta tokieba tous la pridon, tout fond la misu, marambo comme ça la communauté c'est vraiment incroyable. Auto et bakité, tout le monde qui fait du monde de coquille, tout mi bâti la confiance na master Théo, des camions bob, ngato, na bête les sous. Arobalu kela yo. Akio yebisa mutu na marambo so lokuta po mutu na boya et pour que moni aza ba posa sa botutu. Azane tuyo, te ngako mara na tuyo. Zaka yo. Zara yo okoma neti chuname okoma neti ngandeni so yoza mukuse oza suki ndeni nganza mulai nana ngambinga zo yongo okoma neti ngandeni o dani chuname era lobara azaraboe me bolia na imeya zo lia na cc à qui faire confiance pasteur alali moi na camarade ne mobali pasteur kobi PD mampouye leki na buto so bimisa ba malilo a poto pasteur Luka il fallait Lukata moi si mo abeta na ya kende kutata pas moi ça numba mais ça na moi vraiment na habité quoi bandeko balanda biso ya site na biso internet Air de Congo esa histoire vrai ou esa na kata France tout ça là nini na tiki bino moko te ya bino pesa bino vraiment makanisi mutu mususu o yebi mutayebi mutati mutayebi mutuka nzambi muto te asa pire na na ebi bien to kola na kola otika e maramba koma emso akoma ne ndoki ola iti ndoki na ndako parce que pasteur on a pona ngaza ndoki ngama ka boso yelinga na ebi te veut dire na ebi te quoi veut dire vraiment na ebi te na ebi moi na parce que ngapi na moi na âge on a 7 ans destiné na nga na kosi pasteur na ndako ati na ebi te quoi na ebi te pasteur on a vraiment na ebi te quoi na ebi te
Bapaster bomité anaka. Bamakamba boto sani bapaster. Parce que bapaster musu bazo kunda bapaster musu sa bien. Bapaster a bien bazana bon moi ndambo. Mais bapaster neti ba sorte bapaster wana bazo baby sa ministère nzambe. Bazo kunda bapaster bato bien o bazama moko. To sala nini na mukilo. To sala nini bonga to vana ndambo to sambela na ndambo. Ok boy et baby, ok pasteur boy église et cabane, ok boy ba bomelo libal, ok boy ba kabolo na famille, ok boy to kinde wa. To va na ndako pour nzamba yo comme tout partout. Quand tu restes chez toi, au côté de la chambre na o, au fuka mini nzambe, au sambe nzambe na nenga bo solo nzamba yo kila. Au beti pena masola kati na nzambe nzamba yo kila yo, au mona solution na vie na yo, au changer vie na yo, au mona solution. Nzamba yoka parce que nzambe mta pesa biso souffle de vie mta créa biso et ça pasteur te mta sa miracle na vie no nzambe mta sa la miracle to kieba ba pasteur ya wana ngana pesa kaka na sula ka histoire vrai o ça nga parce que bon je suis un peu énervé là donc so ganga donc ya mususu bo excuser parce que na sa maman bana et ça nga passi. Et ça n'a pas imaginé souffrance à maman, on a souffrance à ma parent, on a mutu héberger mon sel nzamba sala bongo donc et ça passe si bande ko balandi. Na tiki bino to comme na sima, na histoire frère na bino avec moi-même et la femme qui aurait Chandani Tsunami de la presse congolaise bobo ça n'a pété to tenga ma bientôt avec Alain Pela to tenga ma toujours quoi. Et ça soit mais voilà la bino bilo wa bibilo apprécier ça raté pour mingi apprécier bima et ce que la bandele yo kanate quoi. Et yo kana motse donc bolia biloko bientôt tenga babi ba minemi nanga ba tenga ba jaloux ba tenga mbote na bino nyonso bato balandanga ba fanatique nanga ba master nanga ba mususu bazali de près ou de loin je vous aime ba obabinganga ba obatalanga ba félicitanga baza toujours derrière nga et mususu moi les kambatele mili masolo na pesino mambote je vous aime tout le monde vous allez bien ça ba batela bino na ne oyo boke ba pasteur na ne o boke ba église ni bokende donc vous allez président na vie na bino nzamba batela bino danika songo babizara yoka danika songo zala kaka yo n'importe quoi. Merci beaucoup, ciao. Sokoboy na ye swanga ta dese na yo e Dani Bokombe oh Dani ya mama love beti ne bende na poto ya motema nanga nakomi aveugle na embouteillage sans roulage sur toi ta poster un jour na mpe nakoluka sokobonga plat préféré zwanga ta dese na yo e Dani Bokombe